Okola kolope mobikisiranga. Ay ay. Andimi kosala mosala. Akoma mona yo. Ay. Imbanga. Etondi samina mabaku mingo ya Yesu nangai. Ici dans Wangu Mamo. Seigneur, laissez quoi nanga. Pourtant, vous ne m'avez pas fait. Qu'est-ce que nous faisons là? Bon Dieu, c'est pas toujours pour une petite fille. Je me tourne d'Akaï. Et ça fait ma tête. Bonjour. Bonjour. Pardon, pour qui que je suis là? Oh, kapasa masuba. Kapasa masuba te banda lobi na jua te loko kolia. Et après, soko koki ko sunganga ne loko kolia. toza biloko olia. Ata soki ezata tali papa mbokoki ko sombela ngai te. Eloko olia eza te siko li peze eloko olia te. Li pa peze eloko olia, eloko olia eza te tona eloko olia te. C'est bon moni ngai awa. Na sukolaka basani bien na salaka pe na mosala ndako. Etelinga te. Etelinga te, je suis désolée. Moi birambe ezali wana na koki koniki pona lukata mo eloko akolia. Te eza te, désolé. Eloko olia eza te, mosala pe eza nango te. C'est bon? Bokoki kojwanga ata na mosala ndako. Ah maman, problème nini ko? Tozo bana misala te, toza na eloko opeso ya kolia te, toza pe na musala opesa yo te. Ndenge naza ndongo mona nga bonesangi penza makasi ya onika bilamba. Modèle pe na moneli okozanga eloko kolia opesa ngai. Mama longwa pardon, longwa na mona ko mobetsa liba, longwa na, longwa. Eh bien maman boza loka bandoki moko. E mama likamu nini ngozolela nga bo. Problème ezali. Okende na longwa na bosa porte longwa na longwa. Bien maman boza bandoki longwa pardon baba yo yoka kuna kende na. Oh. Osengi nga biloko olia ezate. Osengi nga musala ezate. Siko banzo lelela nga ata yo moko. Osengi biloko olia ezate. Osengi nga musala ezate. Ndi siko kolela. Siko yebisa nga ndongo lela boy pona saloni. Ata sensa. Oh! Longa, ça se va jeter longa na. Maman laisse moi nzoto kende kuna. Boni boy. Wakina ko loka kwa mvute awa. Loka siyo kwa okokuka kwa mvute. Moto ezala kata ndako okokuka kwa mvute awa. Osenga na ba mbongo na ba 500 francs na ba misala na ba nini nyeso na pesa yo no zongo wapi. Webi age na nga mama. Nana ko kiseta 25 ans. Kele longa maman. Laissez quoi nanga. Sorcière, kaso koka nana mona kono ya. Mama ye pananga. Otemananga iponise yo. Oninga moko natikala na yeza yo Yesu. Oninga malamu eza yo Yesu. Motema nange poni obele yo masia. Yemba motema, motema nangai. Motema nangai poni yo masia Yesu. Poni motema nangai. Yo
Qui est au Kuna Wani dans le petit porte? Ah, yaya. Mais puis ce soir, c'est qu'elle m'a eu kakanda. Je vous dis, maman moko boy, une vieille femme. Alors c'est un biloko ya kolia. Mais puis c'est notre biloko kolia te. Oh pesa ngata lipa. Maman biloko kolia zati na peso lipa. Oh na sokola bilamba, maman na miusa les zati. Oh kabela 500 francs. Oh na sala musala. Oh na sala boy, na bi boy wa ezati. Yaya apesinga kanda moko, je vous dis tonton Rabi, apesinga kanda tonton Rabi, elle m'a tellement énervé na lundi na mabanga. Eh, mais oui, Yaya. On a bien maman mukolo. On a dit la mabanga na problème ni bolsi. Yaya. Oh. Asa normal, t'as suicide. Non, mais ça normal, t'as ce qu'on peut ça mutelo côté si le bis le quoi ça, il faut qu'on benga dans la mabanga. Elle est suicide. Dans la dit la mabanga. Bon aussi. Asengi fufu ezati. Pesanga lipa ezati. Asara musala. Tu ne vois pas que ce sont des tics à sorcières. Elle doit être une sorcière. Tu as bien fait ma fille. Tu as bien fait. Oui. Pourquoi je rabolsite? Bon ça c'est pour la maman bé. Yo on dit maman mukolo ko lukala msu eloko ko liala msu basenga ba pesi mo loko muraz azana nzala aliala nena mabanga yo trouver normal. Yo yebi so ba maman kinga boite. Yo yebi so ba maman kinga boite. Ba koya ba kuti mwana ba kosi wana ta ba kokota ba tikali ko yiba ba kei. Bazela ngopena ko sa itana peta mislo kwa muyibi. Ya bala ni libangati. Soki muto omoni muto ayema kamba lukutana nda faut être vigilante. Oui. Il faut que ba itadam ya ba. Elle était très sale, tonton Rabi. Elle était très sale. Une sorcière. Na kosi? Non. Tellement qu'on a mon tellement. T'as pas comportement la pas la linga ngote. Non, Boldi. Makambo mwana musala ngana linga makambo wana te. Moi j'ai épousé une femme, une très jolie femme, elle est encore jeune, elle doit travailler. Il faut être dynamique. Pour travailler on a comportement ma belle Boldi. Non, comportement mais moi na musali kabuni. Ndako eza na mukie eza na munene te, deux chambres, cuisine, tout ça. Oh bomelani o za mwana musala. Hein? Tu travailles, tu fais la vaisselle, tu fais la lessive et puis tu prépares, c'est fini. Oui, elle a raison. C'est ça, avoir, c'est ça, avoir une autorité morale. On a partenaire des autorité morale, c'est ça. Il y a une autorité morale. Autorité morale sur le lobby, on dit oui. Oh, le lobby autorité morale, il y a un mot partir au salle. Oh, la salle, il y a autorité morale. Soit tout ça, la directive. Et puis, ça, il y a la sentinelle. Motalinga, il y a la violence, il y a territoire. Azam ndokita osana. Tika kwambetaka yo kwa komsema la les ya mwana zo munene te pona yo. Tika ya nzote fo. Wandingeni modem mwana liaka. Aliaka mingi. Siangona bengi omoringa ali solo ya boligo. Maloba ezala kanangoya. Oyo etondi motema suka sembe boye bimisa kosala na moninga malamu ezali boswi na tangwa pasi moto akosungaka yo soki pasi ekomi na motema na lapinde mpona yo na kosala nyonso ekoki na moto kosala ye olangisi motema na ngai Yesu yo moninga malamu Yesu Maradona ovient na waningo bien na nga ndena moni wala sikote ovie pomo bembo yanga na yo esalema na kimia nyonso sikote Maradona c'est pas couleur on est quoi il doit se couleur na éviter ce bino bokoma na ba makasa botia na salo lemo to botia biloko ni bokoma ba zola mbo po boye bakaki no muto na ndaza boye Maradona nena za bien na changer na so ba Maradona caractère belinga ona na yali na baniko somba na lingi so ba bêtise pa pamba te sala ki nduma na bato mususu te
Oh, on a dit qu'il doit répondre Fanny Mnoka na coin. Oh, mais la verre n'a pas bien l'armée. Bali, bah, on sommet là-bas, massacre. Et mon pantalon de monité, bah, j'ai ma costume, bah, tu vas pas pas si. Hein? Tu vas pas pas mais ils vont tenir, on a changé normalement ensemble là. Vous devez faire ma parole ou quoi, Bina? Parole, les lopes n'ont pas échoué. On a Maradona, la missing mort, on a sommé le massanga. Le bac bon fond de la faute, le bac parole on est côté la parole est pas une bien, avec le somme de massang. Oh, le maman papa, il va dire que on va faire une capacité. Tala, on va comment été, il va dire que on va faire une capacité pendant la droite pour la bataille. On va se mettre dans la cosine, moi appeler mon nom dans ça mariage le massalité la image. Voilà, on va Vieux baguna, on va passer de la foi. Yo, Obela, Moutou, yo, Anna Dobo, Takuya Kuya, Becky, coup de bloqué. Yo, mon nom t'a pas pamba, donc mon n'a pas si po, hein. On a si la tête, n'a pas si la tête petit. Mais là, ma sangana. Yo, comment t'as un des Maradona si là, mais c'est flanquin. Moutou Mounene, par contre, tu es continue à stati, alors dollar. Papa, on est sénat. Oh, kasi na kani ya. Mais on continue suki. Papa, on a continue suki. Oh, papa continue suki. tu n'as des fils. On continue suki. On va continuer la bande, papa. On continue la Maman, akati osuki ndenge nini? Osalili produit nini? Maman nangai, tala produit asali. Zazu, produit ya kala. Basali la dango susuté. Et quand il est sous des communautés, na sala ko suki, na kata osuki. Non, katanga suki de papa. Ah, tanti, j'ai une fille pour le levi pour le sala suki. Donc comme singa. Nga suki na wana yata awa kala, bakata nga suki te. Tala nga de kuna koma na suki bele tala. Pour les cheveux brillants et pleins de santé que vous aimez, faites confiance à la gamme Edith Marquis Beauty. Edith Marquis Beauty, produit 100% naturel pour satisfaire toutes les femmes, les enfants, mais aussi les hommes. Batata Mabandi. Solution Zouami. Avec la marque internationale Edith Marquis Beauty, vous y trouverez aussi la pommade, shampoing, huile miracle et l'après-shampoing pour la réparation et les traitements de vos cheveux. Utilisez la marque Edith Marquis Beauty pour bénéficier de ces 3 actions. Alors, ne posez pas de questions pour savoir où se vend le produit Edith Marquis Beauty, puisque c'est une marque internationale. Il vous suffit tout simplement d'appeler au numéro Sokobengi Osamo Bimba. Edith Marquis Beauty, la protection et la garantie de nos cheveux. Edith Marquis Beauty, solution à la souci Nadiso. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fisto Bassene, à Bizo Kotozane. Marine Septembre. Marine Septembre, c'est là, je t'explique.
Allo, Maringa 70, FB International. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko ekomaka peto zwaka. Ekomaka peto zwaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Dégâts. FB International. Masolo. Balobi kuna nde masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo. Tolesana ngoma bolingo napesa yo masanjoli okitisa kembo na yo nganabika kati na yo pona yeba yo na bozindo nauti na bapota deception mokili nasana Mama Leki. nasana no kilo Mama boni. Malamu mama. Mama ndio mokomona ngai awa. Nalie te banda lobi. Pe banda tongo ata mai ya pambo. Nanu na merite mama na ngai. Nakonyokwa mama kashi komona ngai mama na yo kozanga ndeko na mboko ya kisasa mama zali pasi. Mama, est-ce que vous avez banga lisusu? Te. Totelemisi nga na kwa kuna. Oloba na nga pozoka nzala ovanda musika. Oyebisi yango esika ozalaka te mama. Obana ozalaka wapi, osalaka nini, obana wapi, otambolaka boye vraiment mama. Mama, lisolo na nge ezali molai. Mpona koyoka ngo ifo tovanda mpenza na solisi yo ebele. Na mboka kisasa oyo nazali na ndeko te. Yasolo wana. Esika tozalaka mboka eji kaka. Na nsima mboka kojika wana ndenge ezalaki kaka kokima naluka nakende kopema na mboka mosusu nde esika namonaka bariniere na mboko nakendaka komata na mata na bariniere na ndenge nakoma na libongo na ndenge natambola kobe na mboko. Oh! Osala ani? Nasalaka eloko te mama, eloko natambolelaka boye nalukaka ata mosala ya ndako. Nameka kopopola mwa masango na libongo nakoka na ngai te. Soki mosala ya ndako nde nazalaka nango makasi. Nde moko nabota na vi na ngai pe tobungana. Nzambe mama kolela te mama nga na opesa adresse ndako na ngai oya tosolola. Oya tosolola vraiment pasi ozonga nanu esika ozalaka zonga nanu lobi okoya omoni so obimi boye mona kwa wana ozwi loboko no ya mobali tout droit sokomi na point ya venir lundi omona portail mo ya rouge eza wana okotika kotuna oluka mama Natasha oya na ozelo lobi kolela te mama kolela te o comprendre na expliquer yo soki nabimi boye nakomi na point wana nasali boye balupango yango eza na ngambo wana omona porte mo ya rouge wana eza wana otoke kaka otuni merci mama kovanda esu boye te na jongi lobi na koya sava merci mama sana no kilo molimo ekolesanga masanjoli nakokaka kovanda kimete soki batangi kombo ya Jésus-Christ de Nazareth motema epelinga moto posa nafukamanga yo moninga malamu Yesue yo moninga malamu yayoyo nazala nwelengi na bolingo nayebi nanga kolinga te olangwisi yanga motema Yesu yonde moninga malamu yayaye nabenga yo na komboli
nabenga yo papa na bana ye nabenga yo nyonso motuya nabenga yo testamatalo nabenga yo fololo ya ngai ye nabenga yo maya bomoi nabenga yo lipa na bomoi nabenga yo kwanga Yesu moninga na ngai yo ayebi kobomba sekele moninga ya motema o moninga boye na mokili aza te natikala se na yo masiya olongi motema na ngai mpona yo nalapinda ye masiya nakosala nyonso ekoki na moto kosala mpona yo na mipasi mobimba na mbuka isesti mudelio na wili anaenda kuna yote wala ni sika bantu bafandi sagiti lukulenti nanda kuya bambwa sala gate sagiti ya mudelio Mama, wala nini salite ya mdelio kwenza biso na bambuka boyi so yepa ya mutu mama so biloko kuja ke mama esa kubongisa awa nakuti salite mwete nyo nasa kukombi kombi pesa pasi boyi mama tongo eza makasi mama bato no balamuki te otiki porte ndako musika kuno baluki ti ana sima mama est-ce que musala ozosala eza musala na yo mama na ngai mama uzali mwana na ngai fedili naza kusunga yo parce que na yao na sima ya ndako nakutisa iti nakutika buite mama toza na sentinelle papa François Zawana awa kutu mutu avandaka te eza esika tobombaka babilo misusu oyo ya pamba pamba ezanga tina mama mama sentinelle wana bulungula ye aza usala ilota aza udia binumbongo ya mpa mama kasi tika au déjeuner nano tate mama obanzo kumba ba poussière o nyonso eza biloka salte mama zonga nda mama tika ngoka bongo aoya ozongisa ye moko mama toza tongo yo ye na ndaka mwana opo opema oye mama motema no ezosimba te faso ikumi kitoko mama tokende mama yo yaki apopema oyaki apona misala te uza mtala ngai so unaza usala boye awa izali pa ya mwana za uyamba bakamalali bantu ya mudeli na mudeli uza kukumisela nga François iloko nini asala ngai muntu naza kukomba banda na yawa umoni lupango isanze izala yo moko mwasi ya dibala uladi kaka uza uzila mwana musala sadila yo kwa ufuta ga yembongo alutima nzaka ya milai uza kuzila sentinelle asadila ga yo kwa uzali mwasi ya mkunzi uzali leni mama kenda kaka ngana sidi sawa te mama osisa te tozonga ovanda na ndako na osidi ngai na utika buite na mesala saditete mama so ubuina ubanda udi ampibiloko na yote lamba ka uza kulamba saditi mudelio kubanda lebilo nanga te euti wapi mama wana za kumona yo oyo zokana kuna pamba bamba boeza kuna biloka salte ta portail bani mama ya na ofingi sote mama ya tozongo ke ovando pe tala mama vadeli uza kulinga tena salamu samba zali mwana na ngai naza na dua ya kusala musala na ndako mama toza tongo makasi ope makasi ata mama na yo sina moni ya yo kukomba so ngana za kukomba isala yo mpasi seleka Bumesana na saliti ngai te na buta mina saliti te na odi ngampite ndaku ya mwana ngai zala saliti na zali na dua ya kusala ngana ulinga te salite izala na ndaku ya mwana na ngai tala ba societe alikumisa di uyi kubumba wa wala ba chaussette te wala ba gants uza kumona misapi ya makute eza misapi ya maboko mama osko gants ya papa sentinelle ngala sukolele gants na ya maboko mama ya sentinelle te za samba te usali saliti na usukula yango usali saliti lamba banda isukwa maki muntu akulungula yango atafelo apasa yango azadi te mama bilamba wana eza yanga te eza bilamba ba voisin te mama mama bilamba wana eza bilamba na ngai ifika ukati eza ya ba voisin ya ngai te mama
ici ka maman tozo ba porte belé na lopango bilamba o eza bilamba na ngate bilamba bato ko retatela moni oh munene na yo yango ezali ya maman yo ye asi ko ebi bilamba oh ya samba alwa taki maman samba ko kela telamba mukebo e oh ilamba ya samba te maman saka ndo monika sando moni maman naza kupesa yo conseiller tika saliti uzali mwasi ya dibala mobali na yo azali muntu munene asa ku yamba ba mupaya ya bie bongi po bakuta isika izala swe Nang so na iba ingai na ibite nga ukamata lesi so kubanda na mbuka kuna nso kaizala kiboy. Dans 2 minutes seulement la Zobima. D'accord, ça va, merci, à tout à l'heure. Merci. Si on a déjà au bien à vous, on va gagner déjà. Kola utole na hotel, ongeza olia bwa bengi, osawe ba bengi. Sona na entraîner temps, moins dîner na entraîner temps. So na pesi ba onga na zongi. Papa, ok, non, t'es tout seul à Papa, vraiment pardon. Si tu veux moi tu fais ma resto. Nous ngena sa décor na likambu nini? Te na tout. Likambu ngo seka ba décor na ngabo. Na tout ni kaka. Ngamu na sepi na décor na na sa. Kokuna yo mo gozulia obi osala na pebo. Na tsala ke bobo e ko sala fier. Titala mo na lia na nga. Yo so keton oya. Non c'est lo peka boyo lia. Madame no ya mwana parce que le couple me souffre fou kaka. Mais on n'a pas ce ebi. Oh, mon ibino wa. C'est aussi. Non, on n'a pas ce ebi. Je nous mets mal à mambo ebi nga on bokati. Non, c'est normal chérie. C'est normal. Papa nanga ici, il vous plaît pardon. Est-ce que tu causes maman tia on va na biso? Papa nanga. Maman wapi? Bokilo no marisha. Papa na biso o Maradona zo sala mama kuna na ndaku. Papa o supporter yango te. Soki asameli biloko na bango bakoma omela wana aye na quartier kofinga bamama bato kofinga bapapa bato yo moyebi bokilo na kokamamba bongo te soki abimi mpo apekisa Maradona azwi na bokilo na kofinga nayebisi yo jo mosu omonaka bokilo na wakoya akufi na batension na ya belaka wana donc Maradona na oyeba te soki tozwaka ye wapi na famille oyo soki azwa comportement ya nani mobali na nga nazoyeba te. Lopez. Chérie. C'est ton frère, n'est-ce pas? Malgré nous sommes nos frères, non? Papa, comportement ya bon. Mais yo kati. Olobi kasi. Mais non, pour ça on a demandé, il faut que ça ait des détails. Ce qu'on a na maman, je ne sais pas. Est-ce que tu as fait bien? On a un kilo ensemble. Papa, je sais l'autre. Je sais l'autre mbali na ngai. Ça peut-être perdre beaucoup kilo na yo. Na comportement Maradona. Vous en avez besoin de perdre. Non. Naï ba importance à maman. Ozola nanga. Maradona est là ça là. Il y a un problème spirituel parce que quelqu'un qui réfléchit à ni ba maman quartier ni maman aboti. Même dans la parole de Dieu, la Bible dit moi na t'honorer mes parents pour te mettre la seko. Tu comprends? On a posé question Moïsa et déranger au le pays, OK? Comment on sait nga maman ya a? Ce que ça qui maman nga ba sali bon pas de konanga. Pourquoi ko tinanga pe osinga nga maman botinga zana yo? Mona mabe, yo mona ngo hotel. Mona mabe ni. Mona mabe. Amba kende ki ko buta kamba en hotel. O tu akata a o ibi. Bon ndakute. Point non ça peut être bon. Non ça peut être bon point. Non ça peut être bon point. Ndako ngo yiko tsana na hotel. Ndako nao. Yayo. Na mo ya ko koti sa yo olali na ye mpenga na jo yo kaka. Na jo yo kaka nyote zo le kaka. Mo ni bon za écouter o tshena matoi. Olingando yo kati. Mo ibi yo ma ko ni no ko jwandako. Papa ninga na yo pe ba jo. Ngana so ndako bongo na tikila onani. Po yo ba no kota batu. Ah oui. Ngai na koti sa batu. Eh bongo siko zo ngana so ndako ke wona. Na bila ke mabe mo. Bila ke mabe ni. Mama na. E ko zo ngai ke ba blo na to sala na ngati. Mo si tombi po baninga ite. Oya kola na mo. Ndo zo bobi ke na sita comme jeune garçon. Na sita kola déjà. Na ko moi si na ko sa mamutu ba to sala. Na ba jwa côté. Dwanda ko na yo. Yani. Dwanda ko. Kende na hotel. Baninga bakenda ka na hotel. Neti nga pena bo Maradona na ke hotel. Na bani boma. Obandi boma te bongo. Na yebiso kamba no.
Kambanga. Zoba. Bango yona ni none bole mpamba ntina baba. Tata. Mona Nga mo ya salo. Nga mo zanga tina. Yama ka de salo peli. Ndumba mo ba pamba. Yanga ndi bango yo. Ndumba. Yo ni pisa baro zo baro. Posa ba kalkinga na longo ko tabal. Pisa baro zo. Yo mama. Pisa baro zo. Yande pisa baro zo. Yo sentime sila yo. Yo ntina ebide. Jaka basi Mosi mwana na yo sana mosi msuna kati. Yo zo oyo chaka matoi. Elo no yoka. Likona usole o chaka matoi zo kuna. Ni lelo fane yo mo. Si to kama tongo. Oyo ndini ma onga. Yo sana mama na ya botosite abe wusu na mo. Ngam tali boso yo sama mama ote. Yo ziza sentiment. Maradona zoba mama. Na boti yo oroba na Amtu na boto botina. Songa eba na robota mama mabu. Sako yeli susu na mosi na kopwaka yeli banda. Meka kasite na ma. Ngana na mosa. Yo saba fanti. Na pasolo matama na mbata. Sotaka loboka boko basiponga na matama mbali. Pasa ngai. Na ka obi ma fosete ki mukolo lapa puko botama Maradona. Yo ndo lapa nde lapa mama ndo. Nakozwanda kute. Nakozwanda kute oenda kuna ngai. Ndene somo tsesi zaka na beta tuna so sumo wasi fina ya. Na yoko ko mekoluba. Tala. On zelo na mbebo ezasko nde opanzaka. Eloko bien ma. On nde yoka. On nde beta. Mara ngai moto na bota. Mara so beta na ada mbebo to tala songo mela mai ne so oloba sundeni. Taki tambala taba ngotala. Osoko nkolo me bosa fier ka fier ma perabo yozani. Ngai na tiri. Botembo na botembo ni ba mama tama me ka fier ka lendo ndire mutane loko. Mosa pamba. Yombe mo baya. Comme non. Ngai na do kipe yote. Mba suka ko banga suba makamba pamba na te. Ta marge. Yombe ko yaka na basi awa. Na ko yana mo sesenda kunote. Ende kunayo. Olupango na yo. Somba lupango na yo. Yuza lupango. Kambote ngai na teki yo apetikati. Kambote. Ko yo na wasi mutasa makamna yebo. Yo no yo cheli to. Ni tasoni. Ozala kalkina nga. Ngana ko koma mba. Ngesi ngapina ni na bu Maradona ko so mo sirwa. Ngana ko so mo sirwa yo. Mais so mo sirwa ya malédiction. O so nuni mando tira mamba ba gente. Merci. Peut-être lo no zo lo ba no man. Na ko kokoto lo ko yo. Na ko la so chena ba no peto fimbu. Ndiye mo mora mo amkia papa. Moi aussi là. Bon so amo se to contrôler point. O contrôler nga nini? Merci. Oh. O sa kaki na ba? O bulanga. Yo longi na bule yo. Oh. Botro ni. Mwana na ta gangi butu etali yo. Na ninga mo bala mo kusi kanga. O ngamba kusela ndeni. Merci. Ba suka. Na yo ngolo ba mwana ka ezanga tino mona da. Le raquette na ba na fumule on penda boy. Na balika na makolo. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fisto Bassene, Aranja Bizoko Tozane. Maringa Septande. Maringa Septande, c'est là où j'explique. Allô? Maringa Septande, FB International. Na Kasavubu, elle dit que na Kasavubu. Saba Sosa na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko ekomaka peto zwaka. Ekomaka peto zwaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Dégâts. FB International. Balobi kuna nde masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo.
nalingi oyo osiki oyo kitoko. Papa, oyo nyonso Oh, kasi na kalmi osuki. Mais okatinga suki. Papa, omona tokatinga suki. Oh. Papa, okatinga suki. Tu n'as des fils. Okatinga suki. Omona komisinga babandi, papa. Okatinga babandi. Omona komisinga babandi. Okufunda suki na nga, papa. Okatinga suki, okufunda suki. Okoni suki na nga na koni. Papa, okufunda suki. Qualité, maman. Okufunda suki na nga. Okufunda suki na nga. Okufunda suki na nga. Mama, okufunda suki na nga. Suki na nga kiboete. Suki na nga ne koni. Na yaka salisa nga. Senda salinga suki. Akomisinga mabandi. Akomisinga mabandi ndenge nini? Akufuta suki na yaki bien sasa na senda suki na nga ne koni. Mama, akati suki ndenge nini? Osalili produit nini? Mama na ngai. Tala produit asali. Zazu. Produit ya kala. Basali na mosusu te. Et kati yesu de komi ngai. Na sala ko suki na kata suki. Non, katanga suki te papa. Ah, tanti. J'ai une fille le polo ti le lebi produit asali suki. Donc kamu singa. Nga suki na wana yaka awa kala. Bakata nga suki te. Tala nga depuis na koma na suki ebele tala. Yango, moi c'est qui tourne le coin utile l'eau éviter et l'eau va aussi la suki na. Pour les cheveux brillants et pleins de santé que vous aimez, faites confiance à la gamme Edith Marquis Beauty. Edith Marquis Beauty, produit 100% naturel pour satisfaire toutes les femmes, les enfants, mais aussi les hommes. Batata Mabandi. Solution Zouami. Avec la marque internationale Edith Marquis Beauty, vous y trouverez aussi la pommade, shampoing, huile miracle et l'après-shampoing pour la réparation et les traitements de vos cheveux. Utilisez la marque Edith Marquis Beauty pour bénéficier de ces 3 actions. Alors, ne posez pas de questions pour savoir où se vend le produit Edith Marquis Beauty, puisque c'est une marque internationale. Il vous suffit tout simplement d'appeler au numéro Sokobengi Osamo Bimba. Edith Marquis Beauty, la protection et la garantie de nos cheveux. Edith Marquis Beauty, solution à la suki na biso. Maman, j'ai temps à réfléchir. Non, on a réfléchi. On pas fait ça comme un Maradona, au monde. Et ça, il y a moins bien de mon même homme qui pour nous répondre. Ok. Et Maman Boutio, elle est très importante pour soi bota que tu m'as kokuta na yote. En dit ma souffrance, attends mon abota mana 7 mois, même 9 mois. Cause on a sémence na libumu ezo transformation. Les deux ezo salama, les ezo salama, zolo ezo forme. Ndenge nzamba zo sana kati ya libumu, akocha zolo te e ya kota litoi. Akocha jamais monoko eke kota ya nika di cause. Donc nzamba zo attend na transformation acha eloko na place na. Et ba caprice ya transformation na etomba sur maman. Lem susu apeti sili kolia ekomi akopona ba douleur epai nyonso wana soki tozo reconnaître ngoti que ba maman ba souffre pona biso toza jamais béni. Alors ndenge okolinga mama na yo ndenge po olinga mama o abotela mobile po soki abotaki ngati andimaki ba capricité le linga retrouver ngati. En fait dans l'obité ko sala bongo mais c'est juste okoko sungela mpe bandeko na basi. Donc moi j'accepte parce que maman botaza lokwa maman boteka. J'accepte pour azala humilité tous années ensemble. Parce que différence est athée. C'est ça que moi j'aime pas dans le couple. Déséquilibre. Bah c'est mec bandeko na yo bazana libre accès na ndako mais oyanga ba comme na interdiction. Non, ça c'est pas pour toi. C'est juste ce que tu peux aider aussi les autres, tes amis, tout comme ça. Tu peux les aider aussi. Donc là, je dis de tout mon cœur, j'accepte. Merci papa. Merci vraiment, merci. Non, ne te dérange pas. Merci mon balnanga. Merci maman Pamboula, merci. Permettez-moi de c'est pas un problème à maman Nabissou. OK? Permettez-moi de
Merci cher. Mais pour vous, la télé qui est là, c'est le décor. Son ami n'a pas eu même. Là, c'est le décor pour les Kayanga. Na fufu décor ni ngozi. On va solution la pastani. Oui, ça goûte dans des aïeux, là c'est le bas qui était papa nini. Eh. Ndio sali boyo sola miso fufu kayeba. Na sina la mbe fufu de akana. Eh, papa, oui bien on a kokate. Kaza tout dans notre net. Merci chérie. Soto bozwi na ngai nyonso bozalisali na nga mpe lokola Yesu ya mabanzo Yesu Amande na yebisaki yo wana donc ovanda awa na yo oyoka kaka Maradona bomeli ngai yo nga naza na nga nao na besoin na yo Maradona lokola aza na besoin na yo te na solai na bokilo na yo ayebisi ngai andimi na ye donc nazwa yo toke efandi tofandi epai na ngai donc chambre eza nango wana tokende mama na ngai donc ya pasi na bande kutu kokanisa ke Jean-Paul olinga te mais accepter na ye abi mosi na nga ke kozwa bokilo na nga aya tofanda ne awa yango moi na yo yebiso mama okotokanga biloko tosima nzela tokende bonjour mosu Maradona koya kobomo aloko abajenga na yo ozanga yo kaka boye ngai makambo wana Lopez nalingi yango te omoni na ya deingo mama na maade balobaki na ngai bongo te okomi mokolo lokola maona wana Maradona jo tosa yo te kende epai na maona na boyi mama Betty Fabela mpa alobi na ngai obeli kambo moko kasi mobali na waza pasteur ngai naza mamo ya botu yo mpe ya bimi ne sume na mona monkeke na ye pasteur ngai pe ngonga mosusu mpe naza moto pulu mpe koki koya mpe yangu mpe ngai na ye abongite mama na ngai te ngai nakoka te donc yo lika ovanda Maradona maltraita ko ninga zo maltraiter o vraiment mama bongo ye mpe nakotika ye na nani awa ne pa onani bongo Maradona namona ben pasi yango mpo esika tata na bino atikaka ngai ndawa kasi oya na bokilo ngai naza mongo ete boloba te omongo okipaka te ngai naza mongo abotosi mama yo naleka naza mpo oloboye te oyokela Maradona susi mpo okende ola mpe Maradona otike na nani moto azobeta wa azofinga yo mama na ngai nde ozoyoka susi ke na okende pete mpo ye Maradona wana otike na nani mama doza no moto ayokela mawa te ngonga mosusu akobongwana mama Maradona abongwana aza moto amoni eza na bato mosusu mpe babandaki obeya mobulu mpe ntango akoli akomi moto mpe atiki na jo saka nayebi te asa akoli kasi mbula mosusu ekobakisama lisusu mama na ngai pasaki bo mama vraiment neti yo makambo na Maradona kutu na kooloba kutu te eloko te na olobaka lisusu te na kolobaka lisusu te lokolo boyi na otoyesa mobali na ngai yo boyi na yo nga na okenda nga toza akili ntina pokwa comme ça otika mpe lisusu oyo Maradona ayiba oyo na bomba obeya kobomba nakosala monsenge omoni soko nasali monsenge biso tosalaka monsenge najwi mbongo najwi olusa kuna na nalingi nasuka nalongoli yango natina kikoso najongi najwi naloti nalingi napaka mafuta na monsenge na ngai okomona te moye mpe ayiba na ye ekozala te mama kaka ke ye ndoki yango Maradona aza ye soki abimi awa ajonga ajonga obe minuit yo moko mosusu nayoka obe yo najo obenga nani ngai nakaneli olokwa bavagine najo obenga nani yo ndako nao ngai na mpongi na ya tutani gao na mire nde ozolinga ovandaka awa mama nde moto ozoyokela mawa nde ye wana malamu nga nake na ngai toza akitikala mingi na bambuti ya jeu ekoma ata nazali na mama na ngai bakolinganga te lokola Yesu wanga wa mikolo nyonso ata nazali na yaya na ngai
nazali naleki nango bakolinganga te lokola Yesu Yesu wanga wa mikolo nyonso Yesu wanga wa mikolo nyonso ye ayebi bongo inanga ata na butu ata na moi Yesu wanga wa mikolo nyonso Yesu aza bolimo ya solo ai Longa moko nalepafi eleki ebengeli banda okoma kobanda na ngai esika eleki santue otokanga na motema yamba mokanda ya bolingo sembo ya motema na ngai kolokumama na yo ensemble nos chéris et ça rend bien kasi nani ozui ba ozui la pas bébé Chibambe maman bébé Chibambe auta na bene akenda kaka Nicolo bebsenga za maladie na benga na nulu za bebsenga beli nzoto dérange ça va na yote atazo loba ozwa kaka ça rend bien makasi ça bien chérie Nengena le bomoni ces derniers temps ba fièvre ba forte fièvre na sali oyo imoko ebinenda ko komaki désordre en plus boliza bandi université on a nengena sola nayo par rapport ya bonne ayaka aidanga la mobile moi misala mike comme ça va pourquoi zongi na ye ati misala ni ata basani bilamba mon boliza okenda classe na tongo donc aidanga na mo basani bilamba ngamona torchonné ndaku akepe wenze taka moto tikala te aselanga ta wenze chérie aidanga na mo misala na mike tu vois bolzi pe ba transport azozonga retard ngalinga na sola na yo pour permettre misala nga combien de belé misala combien de belé kasi bébé nande pe nzoto yote komingala ngayo moni na pe mana zokoka so musala te non eza kopona okoka te biso tokoli na bavillage basi ya mboka okanisisa ngai na village mwasi olamuka ntongo 4 heures aza na rivière asokoli ake na source atoki mai ya komela aye atiki ake na bilanga abandi kosala bilanga mosala nini omonaka pasi kana moni ti yoyoka te oui eza kuna ndenge mabe te bébé ayebaka ngai surtout na combien de fois na pekisi yo abandolala na ye te abanda kozonga na ye ayeli na ntongo asungi combien de fois nga na pekisi yo makambo ya baboni nayebi soki nalingi baboni te nalingi te nalingi te nga nazwa bone nazo nalingi te Natacha nalingi te makambo baboni na ndaku je ne veux pas je veux que tu sois là tu travailles tu es une femme moi je t'ai épousé une femme et non une bonne sois là travailler prépare pour ton mari fais la vaisselle la lessive qu'est-ce que tu trouves de grave musala ni ya pas toujours mona wana mais utumbuka siko yo kokana libala te tala siko penza ta yo moko ba libala te pe na ofanda na obo chérie mais sikoyo naloba ndenge non mbo kosokola so bilamba te kolamba lisusu te on va acheter tosomba bilo na resto tonomema bilamba na pressing lokwa yo zoluka mais sikoyo yo kotolere te sikoyo nga na tolere namana kolia biloko ya bon na tolere bon namana kosokolela bilamba arepase yango mosala pasi ba jeune fille ya Kinshasa biso touta mboka peut-être toleki na biso bino bakinois la preuve ane hôtel de ville à Kinshasa kino moko tene na kamba ngo bien
na village toza dynamique toza makasi bino na Kinshasa omona kaka na kema ngenge na ba prier bozo kotona nzambe pesa nga libala nzambe pesa libala lekela nga bonne longela c'est du n'importe quoi. Mais lisolo yango eza nini mpona nini mpo baluka nini awa Rabi Mavinga aboyi Natasha azwa mwana mosala ekosuka ndenge nini kuya ya Marie-Jeanne Boulole na ndako ya Pasteur de la Foi ekosimba to ekosimba te tokoyeba ngo na mikolo oyo ezali kuya. Ata nazali na mama nanga bakolinganga te lokola Yesu anga wa mikolo nyonso. Ata nazali na yaya nanga ata nazali na leki nanga bakolinganga te lokola Yesu anga wa mikolo nyonso. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, Courrier Express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fisto Bassene, Aranja Bizoko Tozane. Maringa Septande. Maringa Septande, je explique. Alors, Maringa Septande, FB International. Na Kasavubu, il y a na Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurés en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko e komaka peto zwaka. E komaka peto zwaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Dégâts. FB International. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo. Papa, on est seigneur. Oh, kasi na kani yesu. Mais on katina suki. Papa, on a katina suki. Oh. Oh, papa katina suki. Tu n'as des fils. On katina suki. On a comme si na bani papa. On a comme si na bani. On a des fils. On a comme si na bani. Go, prends la vie. On a suki na papa. Katina suki. On a suki. On a suki na la comme deux. Papa, on a suki. Qualité maman. Oh. Mama, akati osuki ndenge nini? Osalili produit nini? Mama na ngai, tala produit asali Zazu. Produit ya kala. Basali la nango susu te. Et kati yesu de komi ngai, na sala ko suki de na kata osu. Non, katanga suki de papa. Ah, tanti. J'ai une fille lokola oti le lebi produit osala suki donc kama singa. Nga suki na wana yaka awa kala bakata nga suki te. Tala nga depuis na koma na suki ebele tala. Pour les cheveux brillants et pleins de santé que vous aimez, faites confiance à la gamme Edith Marquis
Beauty. Edith Marquis Beauty, produit 100% naturel pour satisfaire toutes les femmes, les enfants, mais aussi les hommes. Batata Mabandi. Solution Zouami. Avec la marque internationale Edith Marquis Beauty, vous y trouverez aussi la pommade, shampoing, huile miracle et l'après-shampoing pour la réparation et les traitements de vos cheveux. Utilisez la marque Edith Marquis Beauty pour bénéficier de ces 3 actions. Alors, ne posez pas de questions pour savoir où se vend le produit Edith Marquis Beauty, puisque c'est une marque internationale. Il vous suffit tout simplement d'appeler au numéro Sokobengi Osamo Bimba. Edith Marquis Beauty, la protection et la garantie de nos cheveux. Edith Marquis Beauty, solution à la basuki na biso. TV. Kilongo TV. Boss abonné. Ebele. Mikolo, solingi osabone, obetika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Bobetobe, bokotobe na YouTube, bobetobe Kilongo TV. Po Kilongo TV, bokomona maijane. Oh Kilongo TV, Kilongo TV, sene moko ebotami. Kilongo TV, bokomona makambo ya minene mpo yasa akabaviko le kabatinyaso. Kilongo TV.